Zakari Ozana Maloba. D'abord, il faut qu'on parle de la député. Et ça va qui par rapport à l'autre qui n'a pas kamisa on a dit ça on a dit n'a kamisa on dit bon ça bandeko et donc ma bon on a dit n'a la ça quand je dis que j'amuse la galerie eh bien pour réaliser la galerie il faut être intelligent et avoir les informations. D'abord yo ga journaliste qui vérité contre vérité dans la secrétaire à maman Olivier dans la rappel membre de la société mais dans la tawana musala na métier on a de temps en temps maman Olivier fait appel à moi pour la couvrir des reportages comme tous les autres. La journaliste RLTV Dayaka, Yamini Menaka, ça va pas tourner pour les bangotés, pour mon attend on dirait dans la montée, tout ça elle est dans la chaîne de et chaque chaîne de télévision dit que tu as la facile pour la facile, il faut foutre à $300. Donc maman Olive a foutu à $300 pour Alex Sabilo dans la facile. Donc je peux y bien. Donc la secrétaire l'a été. Pour la remarque yo sali ya bataki bombo ya boyi na bazali mwana lulu awa na ndemba soki balobi na ngaki mutu ya DCC alors ndeko na ngala peta pa ata yo pende mozozo kana ndeko na ngai na faki ne rapprochement pour na kolakisa ki ngana ko kangisa yote na kisasa c'est tout parce que le délai yango que si le cas bozo ngisanga simate bo permettre ngai bo aider ngai ni na so ndeka conférence na ko komanyoso ndenge mazo attaquer carrière politique siko merci Wechi Nabanzi Cyprien Wechi Oyoki. Excusez-moi, papa, excusez-moi. Ndenge olobi makamwana eleki, mais awa, ngai na lati elamba mama sifa. Mena yo edengai, elamba wana nazongisa na elamba wana na leze yango. Zakari na cassette moko, yo moko lobaki, na da secrétaire particulier ya mama Olive yango nde na lobaki. Tozonga Wechi. Tozana bakasete. Nazana kasete na kotia yango na nini? Nazana kasete na kotia yango na site les amis de Wechi. Yo moko ozo mikumisa ke nazana secrétaire à maman Olive. Wana eza eloko ya sima tota la liboso le lensal c'est là en famille. Maintenant yo lobaki ke ngai naza ndeko mama sifa yo moko osala ka ba reportage na lingala facile. Est-ce que tu m'as déjà vu ngai Wechi na siège ya Kabila ou ya mama Olive to zaka kuna te mena awa batu nyonso na komi kolabo yo za kuna na kimi ngai nde na komi kolabo ndeko ya mama sifa mama président Kabila nde apesa ka mongo na des amis de Wechi mongo yango na mona ka yango te. Tout ça, c'est à cause de toi. Comme on est en train de laver les linges sales en famille, yebisa bango na contexte nini olobaki yango. Ngai nazali de kwa mama sifate, nazo loba yango clair et net, ce que lié mongo ya Kabila akolakisa yo écharpe ya PPRD. Wechi alatana no écharpe ya PPRD te. Yango na lingi na tout na yo Zakari Bababaswe. Dans quel contexte olobaki cassette ezali? Wechi wana zandeko ya mama sifa. Question nanga yango wana on essaie de laver les linges sales en famille, to aider yo za confrère na biso, ce que comme député et que ça la joie ya batu nyonso, mais kotika ngai na libulu te. Yo obimi otiki ngai na libulu. Or na dia kambongo ya Kabila te, même 300 €. Oyo mama Olive afutaka na lingala facile, aucun jour afuta même 1 € te na des amis de Wechi. C'est ça la différence. Merci. Merci papa Nabiso Cyprien Wechi Nabanzi bandeko ba question Nabiso soke ezali milai ebele 15 minutes 10 minutes ndeko azali ko benga na Kinshasa asili ko katana toko luka mwae azongela biso lisusu ba question soke ezali mikuse ndeko ako répondre soke ezali milai pe mingi minutes pe ezali ko kende 10 minutes na tango akoloba 10 minutes donc toko zala vraiment naye vraiment te Nabanzi bandeko to le kananano na kati na radio kuna esika oyo ndeko na biso Zakari wa Babaswe ye akatani bandeko nyonso tu na za kopesa miniti ndenge bandeko basila kokota vraiment bolimbisa ngai moto nyonso akozwa miniti na ye tozela Zakari wa Babaswe abenga lisusu azongela biso. Merci.
Otumoli peuple congolais, on luki papa Nzambe. Otumoli peuple africain, on luki kolo Nzambe. Binoba politicien fobo kapasi na biso. Otumole ngame, Afrique balila, Angola balila, Brazzaville balila, Ina Gabo balua, Nigeria makambo, Liberia makambo, Indosa makambo, Kilipasi. Naligina lobaka sina ikobanga Naligina lobaka sina ikobanga prison No akili Namboka kubo Naligina lobaka sina ikobanga miyo Naligina lobaka sina ikobanga prison Famille pauvre Nasani Namboka mwaka moye Merci tozongi lisusu. Tozongi lisusu na nzela ya singa na banzi Zakari wa babaswe topesio maloba bandeko tozalaka mokuse na maloba mpamba te bandeko bazali ebele moyena zwa bango nyos tute parce que pesa mobulu toleki epa ya Zakari wa babaswe topesi maloba. Ok. Na koloba boye na ko reprocher na ndeko wechi que na tika jamais koloba makamyo sur lobi wana eza faux contre vérité de toute manière batman na ça on a poto on a kimba na ngote. Deuxièmement, na va répéter que le combat à combattant est inefficace aussi longtemps que ça a 10, 8000 km. On ne change pas un pays comme cela. Quand on fait Israël, il a fallu que les Israélites l'Amérique va la guerre la moitié pour on est inefficace. Cause la bataille la gare du Nord, qu'on carré la gare du Midi, qu'on menace Fali avec la musique, ça ne changera pas la politique à Mboka. Il y a 7 millions de candidats ou des candidats députés nationaux, il y a 12 personnes pour la candidat national, il y a des chefs de l'État à Wana Congo. Et bon, ça, les bandes ils ont l'efficacité à mon côté. C'est ici qu'il faut venir. Bana diaspora, moi je suis en train de pousser, Bana diaspora est belé, la candidature à Baza est belé, n'a pas un nombre de au Banima Zomakaboko, va diriger Mboka selon Poto. Mais qu'on mette à la gare, qu'on menace les journalistes, qu'on empêche Ngaï, nous avons comme un sommet à carrière Ngaï. Dans la salle de mission, la maman de Bi, dans ma barre en cité. Là, il y a le stade de France, vous voyez, à l'aéroport à 5h du matin, mais suite, il y a le matin, il y a à 5h du matin, mais ça, on va mourir dans le matin. Donc, on a où est Zakari Babaswe. Comment on y a qu'on a bouillé pour combattre le régime, il faut que nous ayons Zakari à 5h du matin, dans l'aéroport. Là, nous sommes tous au Brosseté. Merci. Wana Tolandi. Merci. Wana Tolandi Zakari wa babaswe na bandeko nyonso osali intervention bimi bandeko bazali ebele moyena kotsa bango tepo na kilo toleki epa ya papa na biso champagne topesie maloba nde tokei epa ya des affaires. Na pesi bonsoir na batu nyonso bazolanda radio Lisolo puis na pesi bonsoir na kulutu na Zakari wa babaswe. Allô? Merci champagne. Question nanga pas champagne. Question nanga pas kulutu nanga Zak ezali toto mona mandat mo to leka ya 5 ans. Oyo lelo yo nanga to yebi vérité par rapport ya représentant ya ba député oyo bazaki ebele na kata parlement oyo lelo peuple congolais a lobby yo na linga la facile oza elongo ke bazo se retrouver té. Alors lelo kulutu nanga yo zunzela wana. Alors ngana yeba ba inégalité aux ezali na ba démarche administrative nyonso ezaka na ba bureau à Congo ba inégalité aux ezali ke bato belé bazoko ko émerger té. Est-ce que vraiment peuple congolais soka mimio tinaka ta parlement est-ce que européen ça bango retour après 5 ans ba vraiment que Zakari azaki vraiment député na bango question na yango Zakari ozala malama on a prouvé en suffisance que pour la Kamotali Congo na télémaka. Alors que dans un cas, en faisant les Pamba ou à Bukavu, vous êtes envahi par Kunda, na Mutebuzi, na télémissaire à Kinois, tout ça, la résistance, les étudiants, si manangai, ne me colloquer dans un méchant, et bandaka. 117 000 $. Et Komate, et Liama, na Moutoura, ya Bukavu. Na téléma, on a dit, on a joué, on a sommes 3 ans de Pumino, à téléma, na Tintaka, on a cambré. Donc, ceux qui n'ont pas le parlement, de tout le système, à Kamostora, Mboka, il faut dire normal. Douane sont anormal, administration sont anormal, pour aller nimbo à la Belgique, ceux qui 2 ans sans gouvernement, c'est normalement. Puis ça fait 1 mois de conflit. Alors, pour être anormal, ce n'est pas en se tapant, en s'insultant,
ya bo ya na sengi pardon na bande kutu o na vexaki bango na maloba nga ya théâtre na ngai. Malheureusement, Mazoro Bayango, donc moi c'était pour amuser la galerie. Si vous prenez ça au sérieux en étant 17 000 km, c'est que vous avez vraiment virtuel. Donc, les gens avec le Parlement, au courant de vos paroles, au courant de vos interpeller le ministre, au courant de vos décisions, au courant de vos voter loi. Mais l'Ibanda, rien ne peut se faire. Parce que même étant à Kinshasa, tu peux dénoncer, comme l'a fait Tshisekedi pendant 5 ans. Mais le loi c'est à UDPS. UDPS va contre le Parlement. Malheureusement, il y a sur 269 circonscriptions électorales, UDPS a tiré la candidature dans 30 circonscriptions à Pamba. Et après information, ils ont fait ça. Sur 269 circonscriptions à Katamboka, il y a une trentaine, donc on a 30 députés sur 500. Au lieu de s'occuper de fonctionnement de la province, il y a UDPS, il y a marché chaque jour, le secrétaire général de Chabani, chaque jour, il y a un CENI. Si on clôture le salami, on va se rendre compte que la candidature était. Donc, on va se retrouver les sous-sous, à travers ce qui est le président de la République, on va avoir 30 députés à Pamba, ceux qui vont punir en condition. Donc, il y a un de Konangaï, ma troisième confiance à côté du Parlement, na kanisi makila oyo naza nango na nzoto na ngai yango na kina nazonga ki le 15 septembre na Kankokolo na ke kosongisa la basoda makila na bango na sali don de sang na hôpital ya basoda na Kankokolo. Vous allez député ou il y a peuple alors? Député à peuple défauté. Merci. Merci bandeko na biso bandeko bazali ebele na yambi bango côté mususu en tout cas bandeko oyo nyoso sali intervention na emeka ameka kotika biso na nzela ya singa osali intervention soki na longolio ko mona mabete bandeko bazali ebele na nzela ya singa. Alors tokende nanu epa ya papa na biso Jean-Pierre topesi maloba. Alors na ebite soki mutako toza koyoka yo papa na biso zala na lombangu motuna na yo papa Jean-Pierre. Ebite papa Zakari oza koyoka papa Jean-Pierre. Naza koyoka yo papa Jean-Pierre, mbote papa Jean-Pierre. Mbote mingi mwana ozekla na lingaka mingi deja naza koloba na yo naza na mwa mituna mibale ya kotuna yo mpona kosoutenir yo na candidat na yo oza kokota yaa na shirasi papa Jean-Pierre akopesa komokano kuno na Kinshasa bakokote mpona likambo ya bolingo papa yo yebi tosungaka bolingo nalingi nayeba soki deja aussi okoka kolimbisa comme ezanga wechi oui wechi zala na zala Cyprien wechi zelande ko mususu yorobaki azarwande ya solo kutobanga toyeba likambo ndenge ezali papa eboto papa na biso Zakari ozana maloba papa na biso Jean-Pierre meka koloba na mongongo makasi papa na bande papa dia na bato batika pe koloba loba kuna soki moninga zala liloba papa papa Zakari soko za koyoka nga kitoko na robike mpona candidature na yo yeba ke papa Jean-Pierre a soutenir yo kitoko kokota kitoko mais mpona likambo ya bolingo est-ce que aussi kobongisa na baninga na yo lokwa serge kayembe est-ce que lelo bokoma malamu Yves Kambala orobaki na biso ke aza Rwanda est-ce que oyokani na ye kobongisi likambo ya kisa biso ke aza Rwanda poto komi kobanga papa na poto et mpona candidature na yo papa Jean-Pierre a soutenir yo kitoko papa. Merci mpona candidature na yo papa Jean-Pierre a soutenir yo kitoko. Problème na yo na Yves Kambala na merci pour soutenir la candidature Yari Balé na Serge Kayembe tobongisi likambango mais na Yves Kambala il faut to solo nano vérité et réconciliation awanga na kina mema na potote akoma makambe bela okina na poser na bomaye avant de se réconcilier il faut que solo lati ngai na ba combattant to solo lati koyo pona makambo etalibiso na Yves Kambala to solo la to leka to ngamna mema na poto mona mbali wana makomi kuna ko balukela ngai na lobate okamwa. Merci. Nabanzi wana Ezraki Zakari wa babaswe tokei epai ya papa na biso ndeko oza na nzela singa vraiment topesi na maloba te bolimbisi na koki kokotsa bato nyonso na Skype ndeko na biso zela topesi na maloba te toleki epai ya papa na biso odompambu topesi yo maloba o tuna motuna no epai ya Zakari. Merci.
Merci DSV na pesi bande won fumbote. DSV na ola émission mais na comprendre cette émission mutu nango na makolo na oyebati. Na banzi mutu nango na makolo zela na expliquer yo. Ça na radio na éviter na wani mutu na mutu na nengo wana. Na banzi papa na biso Odon Pambu Olandi biso avant okota toyambi Zakari oyo biso nyos tolobaka azali kolabo tobenga kaye soit azali Ugandais soit azali Tanzanien tobenga kaye na bakombo ebele o azali ko travailler na Hippolyte Kanambe mutu oyo afingaka biso na kati na diaspora bafimbo abetaka biso tangu nyonso tu mutu ango ye siko toyambi ye yo koki ko reprocher nini na oyo ya salaka ya mabe. Merci. Ah, voilà, au éclairci. Na Zach Leboé. Je pense que moi, j'apprécie beaucoup salarié à Salaka par rapport à l'image. Nabanzi papa na biso Odon Pambu ba pesiona no mbote et pa Zakari. Oui, pour mettre mbote nae. Donc, ngalo na sepela misala ya Salaka. Mais lelo naza d'ici na développement nae ou bien ba intervention za opesa. Parce que na évité ce qui papa Zakari a mieux placé à koyeba ke Congo ezali Kinshasa te. Pays moko loba ngo tango zo a loba makambu. Ngana tune question moko. Papa Zakari o santaka nini parce que aussi sa souffrance ba ndeko no nyon sauté bana kini. Yo le soko ndimi kini wana eza bien. Pourquoi Kingasani ou bien ma campagne les ozanga courant yo la kisango chaque fois machine à fufu baza ko débrouiller comme so ba cha mazout yo zo ya ko la kisango les zo parler na banzela vraiment yo vandi na poto olingi ko ba ke nzela nde mutele saka mutu na libumu olingo ba ke utaka na nzela vraiment papa et en plus de ça ceux qui au moins bozo bongisa salaire à mutu ta ko tangisa ba na classe ceux qui ozali pour Kabila. Mais makambo la kisaki yaka polo bana kini oyo kinani kizenga ndalo babotala sinya nazo sala mebola na makambo naza koloba te papa Zakari. Je pense que soko lingi s'engager na politique ngana ko préférer na conseil yo kende na ndenga bien mais ko kende na ndenga loyenge te ozo kende parce que ngana mona loyenge parce que ozo risquer makambo ebele oza congolais eza bien OK na ndenga ozo kende la mais mission na ila sa makambo so ozo funga ba congolais misu. Mais ngai tant que na capitale ba ozanga mai na électricité et iloko moko nga na pouvoir que mboka na zo marché ti. Alors pour terminer za mukuse na robano boye omoni papa Zakari soki osalaki ba blague ou bien na le passé na yo par rapport à carrière na yo ozui wenge muzika ozui kingando koti ba na polémique yo salami ezali na politique te osalaki nzela na yo to ndima yo to ndima tout mais le problème na nga ezali changer façon wana te yango yo komemela politique okoti wana loyenge oyo wana kala wana mutu ya bien otanga na ndimaka yo mais iloko moko eza na risque eza nini tango loba makambo oyeba te likambo na loba risque nango ko ozala nini yo déjà lobi ebimi na kata mutema no oyebi alors vraiment na osenga na yo o répondre ngai pour na ndimi te ke Congo wana eza ya ko changer ngana ndimi yango te convaincre ngana. Merci. Merci Zakari wa babaswe pe na bandeko nyonso bazali kolanda biso ba o bazali kozwa biso te bokota na radiolisolo.net bokozwa biso kuna tofungoli espace munene po awa vraiment bato bazali mayele te. Zakari wa babaswe répondre Odon Pambu. Papa Odon, ce qu'on a fait à photo d'accord avec moi là la vendre en Belgique. Si lelo basala ka banzela ya Belgique ata o ezana no malamu ti lelo mutu lokola Jean-Luc Borloo français asali mouvement na oxygène pona ko nakisa que tous les 100 ans système européen ezana na faille yango kondizaki na guerre dossier ya 114 lelo nenge actualité zo sa na Europe crise économique crise financière ezali échec ya Europe mais pourquoi que na guerre te na affrontement te yango mona ki même bauti Pologne na biso ba longo kuna pour toujours en actualité parce que soit ba américain ba yepo na ko éviter une sorte de troisième guerre mondiale ndeko na ngai en 5 ans mboka lokola Congo un sous-continent qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat tout n'est pas fait tout n'est pas encore réalisé mais il faut commencer quelque part au lieu de réparer une route parce que c'est là ma belle. Mais là, on ne mange pas la route, mais pas de l'eau, on y a. Ma kema mayo, mais comme il y a une petite talo, on a Kinshasa. Ma sango na tezo limo, ezo bunga soupe, même pondu, mais la pondu zalaki. Il y a un début. Dans le cas on n'est pas délit. Ma égout à Londres, ça fait 16 ans pour ici là. Mais en 5 ans, vous voulez un pays détruit,
par 40 ans de mégestion, par autant d'années de guerre. Ce n'est pas possible. Il faut que vous soyez mis dans la batte. Nous avons conscience de rôle qu'on joue dans le monde. Il y a un lobby, plus d'amusement, plus que ça d'amuser la galerie, plus que ça d'amuser la blague, n'a pas de gouvernement. Pour contrôler la situation, ça c'est eau potable. Les amis regrettables, c'est pour ça que c'est pas facile. Ville, il y a 12 millions d'habitants, il n'y a pas d'eau potable. 12 millions d'habitants et il n'y a pas d'électricité. Pourquoi? Il y a un système hydroélectrique, il y a calendrier à Tchernobyl. Or, le lobe central est comme une pièce. Donc, il faut tout rénover. Et pour les rénover, bino bana ya poto. Il faut que côté à classe sur la poto. Mais combien de formation, combien de côté classe? Quelle l'interrogation? Merci. Nabanzi et ban. Merci. To zongi nano na ebite papa na biso ndeko bandeko o bazali ko benga vraiment bolimbisi bozali ebele o bozali ko benga mais soki okoti na ligne oleke nabanzi ndeko oyo koti na ligne zala na kimia soki bapesi yo maloba te kozwa nanu maloba te e kozala vraiment malamu te tozongela nanu Cyprien Wechi les amis de Wechi mpamba te motuna na ye atunaki yango Zakari arepondaki ete Cyprien Wechi topesi yo maloba nabanzi Cyprien Wechi azali na biso wana te topesi numéro oya inconi topesi yo maloba tuna motuna na yo merci. Bon, merci bien papa. Et bon petit ngai maloba mbote mingi na bino surtout et mbote na zakle et puis na deux bateaux sur bateau ndakso. Bon mutuna na ngai za mingi te parce que na landa ki zakle aloba ki likamoko ya Obama et puis Sarkozy. Na ina tu na yekaka na kati ya démocratie en tant que démocratie ya na kati ya mboka na bino kuna na Congo. Obama bakota ki doute na nationalité na ina mboka na ye. Malgré aza déjà président élu. Qu'est-ce qu'il a fait? A publié qui extrait date de naissance partout. Sarkozy pareil, malgré tout côté d'outité. Awa extrait naïe extrali ibi. Donc on peut dire non canabino. Président nabino wana ba côté doute partout. Aux gens qui défendre mais diaspora et côté doute pe ma comme mieux belle ba côté doute. Mon colonie a publié extrait date de naissance naïe. Là ça botama école à Tanga na bato bayebiye Obama to mona bakoko na ye ya mindele baza ba américain Sarkozy pareil maman na ye aza française papa na ye tout ça ndenge azo nationalité bato bayebi na oya bio kuna bokoloni en tant que ba député démocratie réelle ba député bokoloni ba kutuna ye et puis peuple ba Alexa peuple a convaincre le peuple pour écrire date de naissance malgré aboya ADN ya papa Ngwanda bokoloni na kosala yango. Merci. Et puis, entre Angolais et Rwandais, la différence est ça, parce qu'il y a Andini Rwandais, mais Ali Kondima, Angolais, nous sommes pas Congolais. La différence entre Andini Rwandais, Soudanais, Nilotique, Congo. Bongo bazombo bazaba nani kota ba Congo kota Kasai ba Choko bazaba nani peut-être une différence. Merci. Merci papa Nabiso Zakari wa baba swe ozana maloba. Il y a Liboso, Koyeba, identité à Moutou pour la Congo, Maïzon à Kinshasa, Kourezon à Kinshasa, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui m'ont député, nous sommes questions à Royer d'origine à partir de m'intéresser, on va reposer question. Moi, ça ne m'intéresse vraiment pas, je suis désolé. Donc, en train de revenir. Et puis, le pays pour de ma Kabila, tout le monde doit réclamer à la patte. Donc, les théories au besoin de Balangawana, ce n'est pas mon gars, pour la sincèrement, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Il y a par rapport à l'identité de l'État ou pas. Nous voulons un pays qui est reconstruit. Deuxième chose, mais merci. Passeport n'a origine naïve. Mais moi j'ai dénoncé les Rwandais ici à Kinshasa. Je suis le premier à l'avoir fait. Donc, pour Nangaï, les lots et les bouillés, nous sommes Angolais, pour la plupart, ceux qui m'ont connu à Kinshasa, sont dans une poto, à Kenarangola, et à Kinshasa, ils ont bénéficié de l'hospitalité à Bissau. Congo, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola. Mais on a reconnu mon Congo à Brazzaville, on a Congolais à Bissau. On a reconnu mon Congo à Congo, Kinshasa, on a Congolais à Brazzaville.
S'il vous plaît, nous sommes un État moderne. Un Tutsi qui est au-delà de la frontière congolaise n'est pas congolais, et un Rwandais qui est au-delà de la frontière rwandaise n'est pas congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Voilà la réponse. Merci. Patrick Kankou, Topesio Maloba. Bonsoir papa, bonsoir Zachary. Bonsoir Patrick. Bonsoir Naza Mutuna yo, toyebani très bien. Naoyeba basero utangi Lubumbashi, na masina yomo oyebi na bateke. Bon, question nanga za boy. Na ebite outoloba IDPS batu ba koti soki 30 donc soki 30 personnes poser candidature dans législative. Na ebi ke eza lokuta likambo lobi. Na lobi kongote. Na lobi ke 30 na lobi circonscription électorale ndeko na ngai. Circonscription électorale. Na lobi 30. Bon, ezali information. Ezali information c'est loyo. Bon, question nanga eza boy. Opposer candidature na députation, mais ozali na parti nini, na majorité ou bien na soi-disant opposition ya ba caméra parce que tomoni atwa uti ba côté kuna ba bimi ba biki no to kumba opposant. Papa na ozala opposant la likamonini, na zali na ULDC, Union des libéraux et des démocrates chrétiens, ya Raymond Chibanda. Merci. Poser la majorité. Merci wana ezalaki. La majorité. Merci wana ezalaki motuna ya ndeko na biso tokei epa ya ndeko na biso Trésor Topesio Maloba. Bonsoir papa DSV, bonsoir papa Zakla et bonsoir à Balandi Nyonso. Nous avons deux questions pour permettre. Et à Libosé Zali, monsieur Zakari, comment bino un télo au besoin proche du pouvoir? Vous concevoir telles idées telles que Mokonzi a mbongo $50,000 après sa par tête de musicien pour la propagande. La minute oyo ba fonctionnaire baza impayé ou baza sous-payé na ba salaire ya ba $10 ya ba $30 et consort. Bon, en tant que bino vraiment intellectuel boza mbeni wana ba idée ya boye bomona ngo ndengeni et puis ami balé na kembango saka na logique moko tant que futur politicien doit se lancer dans la politique. Est-ce que égalité de chance na mboka na biso otozo lukato comme na état de droit mona ngo ndeni parce que personne n'en parle. Oui, courant maille misala mais égalité de chance. Quand est-ce que tu peux comprendre que mutu nyonso ozo vivre na Congo azana droit moko? Parce que M. Zakari, ceux qui les lomoni ba diaspora ba fâché, ils ont jalousie ou bien ils ont jalousie parce que injustice ils allient. Donc répartition il y a bien, ils ont vraiment fait tellement mal que mawatro. On dirait le monde à l'envers. Yo mo le bana que non, chez Gallier, mes fonctionnaires alliés étaient. Au loba on est bandé. Est-ce que vraiment ils allient normal? Est-ce que ils ont logique? Ceux qui vraiment trop bien en moins logique. Merci et au revoir. Merci. Zakari wa baba Susana Maloba. Yamana na côté politique papa Trésor. Toko mata sur 500 députés, 300 oyo bakoloba ko kanisa bongo. 300 parce que si longtemps que bateau pour changer beaucoup il faut d'abord ba idée. Ce qui idée zate to ça ndeli. Yamana no di olena le bakoloba na komaka. C'est kana kota na politique. Yamana côté la politique. Voilà, donc je pense que c'est ça. Mais salaire il y a pas papa na ngai. Il y a des gens qui gagnent ici 10 000 même na poto. Nous avons gagné 800 €, nous avons gagné 10 000 €. Donc, on a gagné la considération, on a repris cela. Les alliés à justice, égalité de chance, oui, accès au travail. Les gens il va faire le concours pour les magistrats, les petits magistrats à l'université surtout, engager 1000 et puis 1000. C'est bon, c'est l'égalité de chance. Il y a un début à tout. Il y a la côté de la politique. Il y a des députés provinciaux. Parce que les ministres provinciaux ont le pouvoir ma casse. Au lieu de rester en Europe à critiquer, à attendre les gens à la gare du Nord, il faut venir ici, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, à Mbandaka, et être député provinciaux pour nous créer égalité de chance. Pas à la radio. Merci. Tokei et pa papa na biso dada o Mompulu Topesio Motuna na yo et pa Zakari wa Babaswe. Ok, merci pour nous présenter Maloba, na repesa mbote na ba Congolais nyonso. Et là, on a adressé par papa Zakari, ezali rectification.
parce que nalanda qui conversation na yo na ye na téléphone lobby ezaka lobby ta loba ngo mingi ki non papa Tshisekedi asa comme mukolo Mandela zoki atiki apesa pouvoir pa ba jeune non nangina rectifier na place wana eza ndenge wana te Fidel Castro atika ki pouvoir na 77 ans non na 79 ans Petit nae azoki pouvoir na 77 ans Mandela atika ki pouvoir na 79 ans. Idée à ANC ezalaki bazalaki na posa ya mutu oyo azali influent charismatique oyo akomene mboka na lumière parce que mindele babimisaki mbongo na bango nyonso. Et ils étaient obligés ba défendre mbongo na FMI. Bakai kozwa n'importe qui te bachaye na minute wana. Congo ezali na président, ezali na besoin ya président oyo azali capable, oyo azali internationalement comment est-ce que je dirais? Azana moi na moi kilo sur le plan international. Azana kilo sur le plan international. Donc qui vient ya papa Titi ezali vraiment na ekobomelo moko te pona Congo parce que peuple alingiye peuple amoni ke yende akobimisa bango na ba désordre autres ali na yango tika ko embrouiller peuple s'il vous plaît donc Nelson Mandela n'explique jamais Mandela azali pouvoir na nenga tika yango alors tu sais que azana nuna mutuna ezali ko sala très bien footing les occupés qui présidenté et les occupés qui il faut mutu yo ozo mutu ya papa Tshisekedi to comparer na mutu ya Kanambe c'est impossible donc itika ko embrouiller biso peuple à sa poni Tshisekedi et kozala Tshisekedi un point entrée sauf aux commentaire il y a quoi ajouter quelque chose wana likolo pour ajouter merci nabanzi peuple a poni déjà Tshisekedi non na kozala presse Ozana Maloba. Etienne Tshisekedi est malade. Mandela a cédé quand il est devenu, il a senti que Nzoto est bouilli. Antoine Gizenga a cédé quand il a senti que Nzoto est bouilli. Beaucoup Bomissa, Etienne Tshisekedi Pamba en le poussant alors qu'il a posé la candidature Madame Poto, na Poto na Ayosani. Hôpital. Azape tata ya bato, azape koko ya bato, botika ya vivre. Est-ce que na âge azali na santé azali nango, awo sillonné Congo mobile. Donc, na lobi na sens na je n'embrouille personne là pour éviter ça la débat. On se parle là-bas au caméra de Tabongi, c'est pas le bâtiment de Tabongi. Mais là, sincèrement, pour l'instant, Kabila doit continuer Moussala Naye et que c'est mon point de vue qui ne m'engage que moi, qui ne pèle pas à des débats, ni à Kobunda Roswana, ni à Roloba, un point, un trait, on a dictature, papa Nanaï. Et puis, il y a un poste pour voter, il faut y avoir qui pour voter. Donc, je vais à Congo pour voter. Merci. Merci, Tokeye, pasteur Didier, Topesio Maloba. En tout cas, merci, Baladia Radio, Likembe, Bandeko Nyonso. Bazolanda na tangoyo na lingina ozana kati ya radio lisolo oui na lingina loba loko moko na reprocher papa Zakari na makamoto loba na réponse autozongisa sikoyo Kitsekedi aza maladité d'abord Kitsekedi aza maladité wana eza ba propagande na bino bata ka parti na bino ezongaje bino Kitsekedi aza santé malamu Tikana no ba fausse information pour intimider le peuple congolais. Mon question n'engezali, est-ce que na parlement congolais bo vota loi que ezana âge moko oyo mutu azala nango pour comme président ce qui ezana kati ya constitution congolais parce que nabanzi ndeko oyo azali koloba oyo bapesi nan maloba te bolimbisi pasteur Didier Mtazali koloba merci. Alors ce qui na kati ya constitution na bango babimisa biso article oyo confirmé que na âge boye mutu esengeli apporter candidature. Deuxième question na ngezali
Zakari Bababwaso aza mutu oyo ayebi bien évolution oyo ezosalama na mboka Congo na kati ya Congo, ayebi bien souffrance ya peuple congolais, parce que raison pour laquelle ye moko alakisaka souffrance oyo eza na kati ya peuple na kati na Congo. Aza ignorante. Donc oyo azosala nga na kobenga yango alimbisa nga na terme na kopo eza kimanyanité ezotinda ye ke a défendre makambo eza bongo te na suki wana matondo na zongisi maloba. Eboto Zakari wa Babaswe ozali na maloba. Merci beaucoup, pasteur, pour le point de vue d'ailleurs. Et là, comme on candidat, on a un petit point de vue dans Gaï. Et j'ai perdu ce signe que Etienne Tshisekedi a dans la santé. Santé n'a pas permettre d'être dirigé pendant 5 ans. Après, ça passe dans la loi qui va être signalée. Il y a une opposition, on va aussi avoir une candidature autour de la candidature commune. Entre Yé, Kengo, Kamere, Ada Bombole, Nani, a dans la santé, il y a bien, on a dirigé la campagne sur la. C'est mon point de vue d'information, on a fait ce qu'on appelle ça au débat. Je respecte beaucoup Papa Tshisekedi qui me connaît personnellement pour avoir été présent des étudiants à la conférence nationale souveraine. Donc, je dis seulement que, j'ai un état de santé naïe. Peut-être qu'on a des mois en correction. Pour la maladie, il y a état de santé dans les merci. État de santé naïe. Et merci Zakari Wababaso. Ndeko na biso obengi biso na numéro ya inconnu. Ndeko ya numéro inconnu to pesio maloba. Ndeko na biso za na numéro inconnu to pesio maloba. Soko zali koloba te to lekana bandeko misusu. Na banzi ndeko azali koloba te to zonga nano epa ya papa na biso Kevin to pesa ye maloba nde tokozonga epa ya Odon Pambu nde tokei epa ya docteur Epafrax bandeko obo zali kobenga biso bokozwa maloba na bino bozela bozali vraiment belé to meka kolongola bandeko moko na ligne ndeko na biso Kevin journaliste to pesio otuna lisusu motuna na merci. Ok, Zakari Babaswe na zali toujours en ligne et na posaki question on a deux buts. Et les gars qui ont payé inaperçu, au pesa qui biso réponse tenga alobaki que soki ozali koswa na bandeko na yo des fois ekoki kozala pe marque d'amour. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que biso tokoki kosala pona que Zakari ba rapport na ye ezonga pacifique na bana ya poto, puisque tango tokozala na besoin ya entamer phase ya reconstruction à Congo, on aura besoin de tout le monde, y compris yo mutu ozali à la fois mwana ya Kinshasa pe mwana ya poto. Merci Ozana Maloba. Oui, c'est quoi là? Alors plutôt, il y a les dossiers qui sont na répondre à les sous peut-être ça va bien. Pendant la combattant à cause de l'aéroport, on a eu dans l'ambassade de France depuis le mois de juin. Est-ce que mon réaction dans l'aïe? Na fallait réaction mon côté. Na kanisi ba tous maman calme o e comme Nicolo o. Les amis façon na yo comprendre que toza se comprendre te. Na bande ko na ngai. Ngai o yo na za ngo mona ngone ti bon, évidemment en disant des vérités. Les amis ko c'était ça bande écouter. Na moni ke ko avancer ni bango ni bisoté, ni surtout pas mboka. Or nga na la mutu mboka za ko yekola. Eza ko yoki la mataxe. Na rato mona ki étude jeune Afrique sala ki je suis le seul journaliste sur les 50 Congolais oyo va vous marquer 2007 les 50 prochaines décennies dans Katambo Canadiso. Merci. Donc, nous ensemble, il faut capitaliser Kounana Awa, nous avons à disposition de Bino, déjà radio du solo à Sali, na boya di koleka, mais à comprendre qu'il y a un peu de Toroyo Kanapé, mais la monnaie que ça pas à Ligoso. Tout avancé, là on va à Congo, Bino Bozakuna, tout avancé, on a une idée pour tout changer de Canadiso. Mais reste c'est la futilité de Konanga. Nous avons à disposition de bâtiment surtout pour dialoguer, pour avancer. Mais Mouton, c'est que ça n'a pas y compris la photo. On a des amadés. Merci. Toleki Nalombango Epaïa, docteur Epafrax Topesio Malobali. Susu Soko répondre au Tiki Biso Nanzera Singa, Tomeka Kokotsa Bande Komisusu. Merci. Merci. Docteur Epafrax Topesio Maloba. Tomoni docteur Epafrax Azalite Nanzela Singa, Tokei Lombango Epaïa Papa Nabiso, Odon Mpambu Topesio Maloba. Ok, merci de Zach Nayokiyo. Mais nga na lobago, obita na kota une émission na yeba kiteki onga ko postuler ozala na majorité. Na yeba ki angote. Parce que netinga na lobango bien beaucoup ko boma mutu te soka lobe azali contre gouvernement en place. Netinga
na pesa position nanga naza nanga contre gouvernement en place na lingi na ngati donc ça veut dire que na ko sola na mutu na majorité te ngana sola na ipo to sola langage mon côté donc tant déjà faire partie na majorité aux na ba argument nos pesa moi je pense que pas na ngai nazo perdre net temps pour na ko sala lisolo mutu ko sala lisolo normalement yeli mutu boza na ye na envie moko boza donc ça veut dire beaucoup ko sola facilement oyebi papa nanga Zakari eloko na oyebi so moko ezali hein oyebi babino bosala band bosala pardon bosala émission na pasteur dans la carte église na mondimi ne mtako kanga pasteur lokuta facilement parce que mondimi azo vanda na ban azolanda pasteur makambo azoloba moi makambo lobia so babika ba banda ko ba bandi na yo ba video no nyonso sala ba banda ko zongi silango na retour au comprendre que teki yo mtoloba makambo susu na ba bandi no musu place kenda. Moi je pense que olobe loko moko na garde midi lobi boy ngana kenda na liambongo na nga puis de 100,000 na liango bino pe amoni ba kende ko lia alia ya ye bino kasi kabila mutako bongisi bino mboka wana kaka yo moko zongi allo oye ko lobaliste mboka eza ko bonga ba diaspora ba kita siko zo benganga obenga biso to kita to kende ko lia mbongo oyo ya makila ba congolais ou bien zo tinanga na kende ko konsa mboka parce que mbongo yo lia kiana po détruire mboka et bo siko lelo ko changer langage pona osusa na babo vraiment nzela na ezaki mwa na banzi ndeko oyo bengi na nzela ya telefone zela bapesi maloba te bolimbisi bapesi yo maloba te na banzi bapesi yo maloba te na sisi te zela Zakari wa babaso zela odon pamba sisa motuna na ende okoloba merci. Je pense que papa Zakari nzelo sa les amulai oni to lingoloba te ko zali mutu mo za honnête ozana ba foya pe na ba faute no ya ebelo sali bandana no correctifier ba faute ebele oyo sala aprendre okota na likambo do sala mais tango lo bana papa Tshisekedi ki il est malade ça langage pe ya mabe ça lo connaître zo finga indirectement même akoko loba yango le monde te ça bien te bon soki nzamba sali ke Tshisekedi dans l'équipe pour voir donc bino nyoso boza wana bo se comporter neni obana suko zongi papa Tshisekedi na simo beta chita sima ngai na oloba awa na oloba avec ba réserve je pense que nazali mutu oyo nazali ya kati ya famille d'autant na lobi bongo lo yo na robengo tanto beau frère mais yo yebi ngate menga na muta famille dona lina lobano oyebi na mutema no bongisa mwa mke langage makambe be bat balobi ko zala ya solo mais soki o tshana mutu na yo te za mabe ça veut dire que olobi obosen makambo olobaki yango moni boma pe porte mususu mwa ndambo mais bon na lobani ozinzela na yo bobo mande batute likolo ya balobi contre pouvoir bobo minde bobo maki ya matungulu banani toka bolobela ngoti bino tambo zo ko lobela mbati Tshisekedi mutawa boma binote mais tambo ko loba contre makambo zo salama mutawa na kin akufi mutawa na kin ba kotela ki akitne ko po bakangi ezo salama alors mboka wana je pense que congolais avant mboka na changer faut conscience muto a congolais changer tant que tu vivre quand ba congolais ba comportement wana je pense que mboka wana eza ko kende pe muna mtu na bandi boza ko kata par na bino mais inshallah merci merci Zakari wa babaso topesio maloba réponse dans les amoukousé na changer le wata mon côté ba na loba exactement bon exactement tout le monde aujourd'hui oui alors phrase mon na kati ya bible alors au tiki évangile nyo so tout ba na la bino ba trouver la photo na la yo ka bandi bien na édition que Kabila avec bomsela yo mboka na édition que Kabila vana ko zo bomsela yo mboka yo vana photo ya zo bomsela mboka na sens ni yo na sens ni tazo lobela. Je pense que nous avons quand même quand même que nous avons une classe. Donc, on a le désalé que nous avons la porte qu'on a tout l'autre que Mboka va retomber ce qui n'a pas de magique. Il faut que nous nous revoyions à Sima. Deuxième, nous avons revoyé à Sima. Nous avons fait la campagne de la Mona. Donc, on a fait la chute à Sima. On a fait la chute à Sima. Pour on lit à Kimbo. On fait la campagne ce soir. On a fait la chute de presse à Dimitri Mbongo. Marie pour le côté des cachets pour ta musique. Avant il y a aux anges, ceux qui cachaient les cachets, on négocie la moto. Donc là il y a un peu de l'amour. Les ceux qui Etienne Tshisekedi a comme président de la TV. Dans la yango. Dans la zone Zakari au Rabat, j'ai toujours ma place, même si on n'a pas les mêmes idées. Merci beaucoup. Merci. To kei epa yande kona biso
ndeko topesi yo nanu maloba te quand même tomeka ko respecter soki okoti na nzela ya singa zela bapesa yo maloba pamba te bandeko mosusu mpe bakotaki liboso na yo ndeko na biso Muzadi Kalala topesi yo maloba nde tokokende pa ya ndeko ya telefone. Merci mingi desfe na parole opesinga mbote na yo Papa Zakari. Question nanga avant de poser yango na ligne un peu. Bon, merci. Bon, na yoki awa vraiment aux alliés intellectuels comme tu le dis, aux alliés disons à science, disons aux alliés histoire, aux alliés intellectuels et na yoki aux akolba bien que aux alliés chrétiens, aux alliés na 47 ans, aux alliés na kati parti politique, aux a disons si on aspirer na députation ya mboka pour nangai nazali komona que lelo oyo bakoki kopesa yo. Allô? Oui, allô? Na Monique bako. Bon. Na lobby que aux alliés intellectuels, aux alliés sciences, aux alliés histoire, aux alliés 47 ans, aux alliés parti politique, aux alliés journalistes. Donc, aux alliés assez de maturité pour na été lelo oyo bakoki ko confier yo mboka au dirigeant mboka ya Congo. Donc, ndengo zali wana ozana discernement. Nabanzi papa na biso Muzadi Kalala zala vraiment rapide na motuna na bandeko bazali ebele na che 50 personnes côté mususu naza kosala olobi na pesi ndeko mususu maloba. Nabanzi ndeko na biso siliko katana lisusu na kati na masolo na biso. Ya solo tozali kokoba se kokoba na masolo na biso ya mpokwa mwalelo esika oyo tomoni bandeko na biso basili kokatana tokoluka mwayeto meka ko zongisa lisusu na nzela ya singa na banzi bandeko ezali vraiment bandeko o bozali kolanda biso na kati ya radio Lisolo esengeli na bino bolanda biso vraiment na bokebi nyonso tu mpamba te bato ebele bazali kozwa biso te na kati na radio Lisolo esengeli na bino bolanda biso na www.radiotelevisionlisolo.net na banzi ekozala malamu bolanda biso na .net pamba te bandeko ebele bazali kozwa biso te ezali malamu bolanda biso na .net ya solo bandeko tokoleka na mwa moke na mwa loyembo en attendant tozwa bandeko na biso. Merci. Amanja mwana tamni kibati bangal mabam ibaram ajiter ngol mbo manji munyig mate ngona ndali toni ni langa borgo lunga tsekon kaga wa ku wijerme jerma mabo logla wala go logla wala bana tar jer mulle wum pare ngam fo wumbo manji ibalinga kenki bayiken mumambu ala ker guntinulu tulu imploy ala ker guntinulu yelnga gul mergo gula bangi gwenji kaye mon balagi mon banjimi mon bagobe nan yer mo de wumpan ngam fo wumbo banje Kahane yansema ko gindela ndelge ibana konga myababo Kahane yansema ko gindela ndelge ibana konga myababo wo ujela mwana ngola ndela mbwingo jel ngambara tarmbo ngo mingel njermba mama mwantie njermba mama mwantie tarabana kato mutuliga yemamsyo les pouilleter lam ankir go luango ke diongir yimungi bindem ayon le kolam ankir go tatel. Merci nabanzi to zongili susu bandeko bazali ko benga ebele ezali ko tia mwa kokoso bandeko pe bazali ko intervenir mbala moko nabanzi bandeko otiki nzela ya singa pamba te bandeko bazali ebele le tanke napesa kaka bandeko moko maloba wana ezali malamu mingi te ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso bozali ko benga ebele bandeko pe o intervenir mbala moko
otikeli bandeko mosusu mwa place ekozala pe malamu na ba oyo baza kokota te bakomona lokola injustice na komi kopona bato ekozala vraiment malamu te ndeko ona kopesa maloba otiki biso ndeko na biso koti plus 13 topesi yo maloba pe motuna na yo epa ya Zakari. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Nana motuna otuna M. Zakari Babaswe. Tuna motuna na yo papa. Okay, d'abord nalina remercier na geste moi ça na vie na ngati tikala marqué quoi avant na tuna question na un magasin qui Kambo c'était en 97 à tellement à 23h toujours de la taxi pour tout mata Delvo bisonyo sous à tellement on a bien on batoni tout feleti na Delvo. Donc on a été sur moi Bosani toujours ba mami balé na ngai jeune garçon atika soti na Delvo. Vraiment merci mina atu na salaga. Bon question na ngai ezali na lina tuna est-ce que ndenge azokende na kozala député wana azosonge na soki papa Tshisekedi a du pouvoir peut-être sort ya bateau nyonso baza na place sur place o baosala na gouvernement lelo sort na bango soki ezala ndeni po tomona bata Mobutu ntango Kabila ya ndeni bapakata mbangu tout ça et puis ndeni ni suka quoi question na ngezaka yango wana. Merci. Question ya ndeko ezali wana. Merci. Et réponse et pas ya ndeko na ngai parce que avec un mingi na poto do bato soka kasone qui sait que soka du pouvoir le bakati mbangu tête tu sais que dans le pouvoir par les armes terre afin de lutter pacifique. Donc tant que tu sais que dans comme président de la République dans la député il y a opposition dans l'air wana. Merci. Merci Tolé. Tu pas que l'autre tant que tu vas faire ngana bana ko sana bana Mobutu ngai Zakari na qui administrateur de chef de production ou Mobutu. Tant que bango bakima bakina mikili na tika na Kinshasa bakabila bakuta ngai ndiko na bila même na 97 na même pas député bongo batumusho na mena na chaque jour pona tomi sunga pona yini origine na ngai place na uti na makolo sono que les directions même ba maire na côté on a mutu na pusi bango mo liboso attention que les directions on a té mais il faut pas rêver que ce que tu sais dans le pouvoir au cas de Batimitou et on le tati même si tu sais dans le pouvoir au cas de Kabila Moutouté donc il faut le rendre de tout la bino donc ce qui se fait comme président réponse est simple à beaucoup de député national élu mais il est président élu n'a pas député élu merci Nabanzi merci itopesi ndeko na biso papa Jean-Pierre topesi o maloba mpamba teto le kana bande comme susu merci. Allô papa Jean-Pierre topesi o maloba. Allô Nabanzi ndeko oyo bapesi papa Jean-Pierre maloba. Narobi quand même bande ko toyeba ko jana politesse soki moninga jana parole tiki moninga ja koloba papa Zakari na ndenge na lubaki na yo mais likambo moko oyo bandeko bakomeli papa Jean-Pierre siko po toza bapandishango biso nyonso likambo oyo bayo za kolobaki kitana Kinshasa oyo ya kuvote likambo wana papa Zakari nengo za koloba kitana Kinshasa oyo ya kuvote kubosa na pete mpoto lelo oyo za kolesa Kinshasa soki papa Jean-Pierre alobaki kena ko soutenir yo na candidature na yo pe ba ko voter yo parce que to yebike téléphone soko bengi Kinshasa usololi pe Kinshasa etosaka. Donc moto ya mpoto même akiti na Kinshasa te pona ko voter mais yeba te Kinshasa eza kolia na mpoto moto na mpoto azana influence makasi soki abengi na téléphone na lingi bo voter nga Zakari yeba te papa ba ko voter yo donc sengeli quand même kolongo la parole wana kita na Kinshasa ya ko voter poko yeba te Kinshasa elia kana poto papa eboto